solution nanga. Kombo na yo solution nanga. Kombo na yo solution. Kombo na yo solution. Kombo na yo solution. Yesu, alléluia. Bona yo solution. Kombo na yo solution. Kombo na yo solution. Yesu. Yoko kisabilaka Jésus. Alléluia. Yoko kisabilaka le roi. Yoko kisabilaka. Yoko kisabilaka. Yoko kisabilaka. Jésus mon roi. Yoko kisabilaka. Yoko kisabilaka. Yoko kisabilaka. Yesu. Merci. Nabandeko banso ba olanda biso la mokolo lelo. Nzambe apambola tout et chacun. République démocratique du Congo ezali bongo ekolo na yo na ngai pe ya biso banso. Totika kotala yango na liso ya itengweji. Totika kotala République démocratique du Congo na lolengo elongo banite. Pambate. Elelo koya mawape koya. Baoyo bazangi konzima Nzambe bakozana pasi. Obele bayenge beni. Bato bandimela kaye pe baliko tambola kotosa ye pe la sima maloba maye bango wana nde akozolo biko pe bakomona ye. Ba peuple congolais tango ezali mabe. Tika ntembe tika kobuka lokuta. Telema pamba te. Soki mabe komi nekolo bisika biso boali bokozwe sengo te. Pamba te bato bakozela nde babotolo mabele. Bongo ba benga na yo zala moto nyama lolenge ba misala ko benga na biso mikolo yesu. Ezui eye na mokolo mo lelo sembola lituki na yo. Yoka malamu ya bocha commentaire. Finga po eza domaine na yo misala na mafingu. Très collabo moibi moto nyama. Moto la lokuta. Loba mabe ezali lolenge la yo. Ethiopia a changé le poisson na été kasi yo moto la mayele otoko la musula tango oyo yo kapetelema okata tina likambola yi tala ezu ya mokolo lelo ekomeli. Merci encore une fois na ba fidèle abonné na biso pe la bilo bato bozuli bakuya kolanda biso na mokolo lelo na ezu ezali bongo branche moko to tchalo océan du Congo branche to nganga kaloko ba Kongomani brancho to sasaka to panzaka to tombola kamongongo to ali bobele ko sala mosala ya nkoko la biso atike la biso la bourrère ne laissez ni place que la mer passe fouiller béché to zali ko tian c'était la litono pote to benga yango malamo to zali bongo ko sala mosala ya Jean Baptiste to ali bongo pe basinzili ko tel sala ba Kongomani ete mabeza li milengele la tambola to mo etumba pezo ngwa mo sima o milengele po ete la sima oye ba bonya ko katisa elubela oezeli bosona yo mama jawa salam alaikum na ba musulmana nganyonso totelemi wana ko sala éveil patriotique to libon ko longola peuple congolais la bolema ko tali saitina likambola epe ko nganga leta moyini leta sasa peuple congolais longola bolema katatina likambola yo pe totelemi lokola babakuke komona liseko ya République démocratique du Congo moto moko ta ko beta ntembela mokolo lelo ke océan du Congo ezali bongo chaîne la libération te ke molobeli yango océan de la presse congolaise maloba lobaka ya libongo ya lokuta soki boli bato la solo boko abonné lisusu to boko s'abonner ndenge bolobaka massivement pambate boali komona ete nyoso to lobala bilo la lignée et ali bongo koko kisama na nazobeta ntembe ke nzamba boya Félix euta libango Judas Iscariote suka na ezalaki na lola te la mokilité michopo libanda bato bazanga moye ya kolela ye kasi bandeko boyeba ete kosakala kala nzambe te nzako bafulange itungia ba mama missionnaire na Belgique mama Odette nzako bafulange itungia
Merci encore une fois, fidèle abonné à Bisso ya Océan du Congo. Vous continuez à s'abonner massivement à la chaîne de la Libération. Beaucoup à la désoute. Pena bilo batu bozo kaliba kwa la émission du début jusqu'à la fin. Pour partager ko tchaba suggestion pe ba jamba commentaire tika nzambe alola a batela bino. Merci na de Brino na Autriche. Ezu li kambola motote ingete la bala mfuluzi li pasa langa ino ya CNT live. Toko koto toko loba pamba te esengeli to loba to lipe ba banko te ata ko boko bomba ndeko langa misolo kota ka pe bimaka kasi boni makambo to la motema ekopesa gastrite estomac lobi moto ko sala crise pe akokufa toko tala na makambo ezali ko ndongwa lelo na basali ya nzambe o bako boma République démocratique du Congo to moni ba video oye koleka ya Mike Kalambai ndenge boko mona ye na majabu twali koyoka bongo Moïse apanzi pe ye mpoke akoloba makambo etali majabu pe asengi londo pona bandeko nyonso ba participer ki nalobi likambo yango parce que parmi bano bakeleki na majabu ngai pe nazali bongo na moko oya kendaki na kombo ya Grâce Lokwa soki bato botalaki malamu mwana mobalo ayembaki malamu mwana mobalo na suka lango moi trouble moko esalamaki ndepo akotelaki bandeko na ye babenganaki na majabu tango mosusu pesaki moko ya chance mayaki majabu epesaki mwa misolo yango tokoloba nini ekoleka na bandeko la biso ba Kongo mane bofana mikile ba paela ba mbongo na bila bakisi boko ya koboma si c'est vrai mais ton dibi parce que tout moni vidéo ya Mike Kalambai les chrétiens congolais. Pourquoi boali bongo bateau boko sala passe na ye kolo la bino? Tala malédiction oyo memine kolo. Tala lokuta oyo memine kolo. Tala bali gablo oyo bino bosaeli biso la Congo. Bozo participer na échec ya République démocratique du Congo. Soki ba congolais baza conscient lelo. Ba église eloko liboso to bima biso na ba Bruno Mimbenga osala marche à fermeture ya l'église pona soni ya lolengo yo évangile tozoluka lolenge lito bongisa marche wana po esengeli nanu nsambo ekwaya ya mabe po ya malamu ekota po ete bomo yepesa mana milimo ba bato bokangi bato ebele bo etufe milimo ya bato bako koka ba revendiquer ba droit na yete ma commune nzambe pe ba kotanga te nzamba lobi ce sont les violents qui hériteraient le royaume des cieux et sengeli ba peuple congolais ba sala ba violent nzamba lobi sengeli bo bunde tumba parce que ya sala ba guerrier lokola ba David ba bunda ki tumba ba Josué ba bundi Josué telemesaki moyi kino bitumbe silaki Yesu olobi ni nyango pona Congo e esengeli to bunda to telemesa moyi parce que les pays sont équipés mais tala bateau baza censé ya côté évangile tala bango be kobiste tala misala la bango majabu yake pa Moïse akela mwasi wana majabu tango atimbeli ke ngapela zaka muta monde yepe détruire ye akimi aboyi yango Mike Kalambai ya lokoti olia tuna muninga dossier yake pana yo boya ki pona nini Mike lokoti lokwa bango balingaka succès et puis makambo yo sala makala ba pasteur Luba malédiction na baluba je ne suis pas tribal mais ni moto tala ligne yango kikala baluba Mike lokoti akobi ekiri tout o ezaki pembela Moïse bakena bango nzoka majabu bayaki na kisi na bango oyo mwasi wana za sirène mobali ayebi basala ka technique bandeko nanga to tuna kate ngai ndenge na zaboy na kati mpiaka ya kosakala te mais kabu ayebi Bruno azali 100 000 moko ba bombela ngai yango mukoloka na koloba iyo ba pesenga 100 000 $. Mais na tuna bango 100 000 yango na sala nini mérite eza ya nini Bruno kutu mukola kutanga la bato wana azuika na monika elonga Bruno ko malamu te abi boy mère ba ko corrompre ye pour permettre bato ngo ba yati na ndako tulinga merci ko zo kende na ebise Bruno bonye tumbo kitoko toko bundanga no boy na kele soko koma yuda sa kwenza bwalu na repusa bato wana pona mema bango la kisenso na lobi ndeko langa 100 000 soki to aider bato kisenso ba ko se développer Nathalie si bango nzela ndenge za pasi na kisenso batola bayebisinga mamoza mayele te jipe landanga tina hôpital na kotambola makolo ba ko betaka biso
na boyi meloko nini bino na ba pasteur Luba ya République démocratique du Congo. Maiko kosambwa mbala boni. Bondoki yango ya bino ya baluba ebimi bebo ebisi betala bakamaraja baluba lokite to bebana bolimbi sitika to ba pe boye. To pe na bande kwa baluba to yoka la kate to boti pe la bango te. Boko sala biso soni boye boni. Majabu. Yo Yesu ko boma ba peuple congolais mission ni ba ko pesa bino na satana. Tala lelo bolumbu bebino boko bima libanda. Kufe kokota. Pambate nzambo atelemi na Congo akotika te mabeza la bongo aliko dévoiler mabe na bino. Bo bimi kaka bo majabu bo mema bato na ba voyage bo kenda bato ba critika te lolenge passe ezali nde lolenge ba kokota biso mbo ngai oyo bato ya réseau ya Frisel na tangi yango balanda ngai tina njili balobi mama pesa numéro no Frisel poto tindela ka mbongo toko pesa mbongo ya COVID-19 ba $25 ba $25 na ebisi bango na lingi mbongo wana te ngala beli COVID te na bana COVID te balandanga tina njili s'il vous plaît na matanga la kendaki na église wana ebi ndeli bayeba ngate ngai mama bile bolandika nga bogalandinga tina njili bakamana na babi kasi bayebi bino na boya te o fungola soki eloko ngo nini mbongo eyelaka yo nalobi na boyi na nga na kofungola te na bela COVID te na tina mbongo ya COVID te mpo mbongo ya mabe okolia yango na nzela ya telefone osumuki nzambe aboyi yo soi-disant entre guillemets basali ya pata kunya Botala nanu Congo, vous êtes les Congolais. Botala mboka dimension ezokende bino pe bo contribuer na kufa ya mboka. Po bato ebele o bo koma bo kanga bango bazoyokela bino. Tala ndenge bozo distraire peuple na place au peuple qui est en occupation peuple azongi sous na histoire na bino de basali ya démon bozali ko utiliser peuple congolais le lolenge ba démon na yango la bato baza ko s'abonner na ba chaîne na biso te parce que biso toye po na peuple azwa bomoi. Mais c'est la mission parce que tous autres la croix pour na souka lango tokozwa rose que victoire soit rendue au peuple congolais. Tokoza la libérer. Mawala bino poete bako lécher monsieur na bino na baimboa. Lolenge boko teka mboka. Lolenge boko kota na mibi. Lolenge boko kende komi boma. Na kotambola kala basi ya butu basi ya misala mabe tala lelo ba vina bilo ndenge ko comme exposé boko yoka yango pasi te boko bimisa yango libanda po bwali bato ya satana ngai pe na tombo libino ba jo ya diable po na kosilisa mon pepe mabilo libela molimo na nkolo étouffé bino bande ko balandi wana ezalaki mwa moki akobeta mbela pour être to sambwisa bango le sou davantage pour être to tindika bango la bisika bikauki na misala ya bango ya mabe ekenda bandoki baswa mamino na bolili na kombo ya bokeli ya République démocratique du Congo tango biso to ko bunda bango pe bako yala ba déstabilisation poto tia bango ka mais to tia bango ki français c'est que to ko tala bango lo ba mwana ngalo kwa ndako tumba mi moto eko boya motako simba alite bokufa bino bandokyo boko modi Congo tokene bandeko langa yesu likambola moto te to koti na bandako la bino merci encore une fois na kopesa biso espace bisika bozala bunya na butembo merci encore une fois na passion boko mona na biso elongo kasitoko bunda bandeko langa mongongo la biso koyoka mosala to ko selesa makasi yango na ko yebisa bandeko langa ba King Bukele ba Bruno Mimbenga ba Josué na ko yebisa ba Merlin Vuvu na ko yebisa ba Ninga ba peuple congolais et to tikate parce que mongo ko yoka. Merci encore une fois la présidente Eli na ko yoka bilomo bomoni tweet à président Eli a tweetaki ma retiré yango la makasi parce que avec océan de la presse congolaise émission na soko elongwe et ali po esila kité bato belé ba benga kinga mais océan yo zaka ya biso ya président émission du rose de la présenté na linga kité place e katanaki
yango na yebisa bato ya régie botalaka mosala nde bosala napesaki conseil mais merci mpo eyokani bomoi na kenge te bomoni tweet ya président elite a récupéré yango nalongolaki yango mpo nga nalobaka mpo na motu te mais nalingaka nde mongongola nzambe eyokama émission esukaki mabe na bani tosolaki yango na le number 1 tosolaki na bandeko mosusu en tout cas cette fois-ci namoni ke chaîne ya libération bato ebele bazochanger merci pour la compréhension ya ndeko langa moko abima moseya kasi soki mpe président eliaki élection te moi te kosala politique à chaise vide te ndeko langa eloko lesalai ngai esengo nalobi soki mopepe mabe nakotala se yo nakosimba kaka kombo na yo yesu na elikia nanga nakozelonga na kombo na kristo tokende ndeko langa soko ozosala eloko selo yo ndeko langa okosuka baolapide yo mais soko ozosala selo nzambe ata bakangi nzela nzambe aopesa nzela po ye nde moto apesaka nzela rien n'est possible à Dieu tout est possible à celui qui croit nga ndeko loseya modèle na bibundisamaka vous vous rendez compte c'est bien misala de ba bonde bataka inga nde bazoenga mela sima bango bapesa nga makamto soleil so na biso lo bokam ndeko langa kila mais plus 49 bokelo ko lefa pekata banga la ba mama na babenga mamoseya babeti yo mais tant to silaki il y a de vérité oyo tant to tambola na lingenda ya nzambe ndeko langa ba obeta yo moza la sauver soko komita okufa to okufa loko Etienne okufa na nkembo. Merci la présidente Eli pour la Royoka à Twittaki m'a retiré cela veut dire ayoki océan dimension ba komo kena ngona keba c'est que ma beza li po ba yoka kapé bis c'est que il y a un danger bon moni ne à moi changer langage à tout ni ndenga la tunaki alors bozo c'est la mot d'ordre ya nani si mon colonie ni bozo c'est la mot d'ordre parce que ba souffrance est en débinopé c'est quoi yo muto finga rabato c'est nga na loba kité président il a nga loba makambo bolinga ka ete président il a ebi ko seya linga nga makasi ata be penge wana po epenga loba yango bité la maman c'est ante maman c'est so baby c'est la 10h la 10h30 abimi ko lobela yo merci encore une fois po ba yebi ke na edaka bango makasi eloko e bande kwa i 2 pèses ba yebi singa maman c'est ya soki Félix ayokaki kakanga ndenge na que Félix nzamba boyo fanda tika Martin Fayulu m'a dit d'accord récupérer yo au poste mais en 2023 tamsanga za la président na kimia mbelelo pe ba bemba balinga bazo pamela ote mais Félix nous a trahi ya roboya koyoka bato ba beta kanga wana alobi maman oseya nzamba pambolo continuer koloba po aider biso wana bata Félix babi continuer koloba po esunga biso koloba no eza mateya donc balobi ndenge ba mama nanga balobaka losako mbomba lila kobotema sanduku donc ba comprendre que il faut séance là pombomba oya so chabiso yango nde lilako pe motema na biso za la sanduku pona kobomba poto zwa yango kila me plus 49 bokle lo connaît fa pekato joli kane konto ngamwe bino ali na mama nikoleleke belé na ko benga te ba problème leki la ngai bosalanga ta sine na yeba so boza malamu bako suka ko wamba kelelo ko konto président Elia lobina zana ba océan nguba na ngai ya bitumba atana kei batu musu batindiki nga mais monoko na ye kozongi sangana nzela na la montagne on a ko chanceler te aujourd'hui il a compris tango na tweeté te na zongi sangona longola mais ba dongolo misu ba ngai ba simba ko mais abia poto longolia cela veut dire il a compris que quoi accepter qu'on soutenir l'élection et zalinga moko komi boma parce que ngande mutu nazala ki eli massivement tango la soutenir l'élection cela veut dire ngai Fayulu na mettre bokonzilanga en cause combat nanga et que nango ya pamba cela veut dire peuple congolais ya mayele ba comprendre que ngala za collabo parce que comment ngala ko soutenir l'élection na gouvernement illégitime na président on nazo considérer était. Oh mes frères et sœurs congolais, aimons-nous les uns et les autres, pratiquons la
la justice. Totika kombukaka lokuta, totika kozala bafana kwiti, totika ko détruire combat oya ba valeur. On est là pour la libération. Notre pays est occupé, mes frères et sœurs. Bazoluka balkanisation ya République démocratique du Congo. Bazoluka conduire peuple congolais. Pour ça, la bango zali ba diviser biso, ba démorceler biso, pour être kimia zalate. Mais enfin mokeli, alobi nezai 55-8. Pensez na bino, na yanga ekokanite. Bokomono océan koya, akobundisa tout le monde. Oya koya pour la destruction de la République démocratique du Congo. Parce que la kati océan, na tienga na kati, pour être ya bunde l'école, pour être bato bayo kaye, atabo boyi, akokufa te, soki nano bato makambo esalamite. Na lo bato ba pasteur a lokutane ba lo ba rabelo dit amen, mais eza amen te, ezali yoka salela. Bande konanga, il y a un sérieux problème. Ezali likambo ya leadership. Peuple congolais za la kacha kowelana. Alingi ba yeba ye, alingi yende. De makambo ba jibela ba wera la ba faire ba salaka. Yango dezo kota na monde ba congolais tout. OK, il y a un temps pour chaque chose. Tikela muninga na muninga musala na ye. Nga na za ferete, na za wera te, na za falite, na za jibete, nga na za journaliste engagé. Donc dossier na ngezali kota la bisika nini peuple azo souffrir. Ponga na beta mbela, peuple wana soit conscience. Non, quand à la domaine à Moutouté, nous avons 12 portes. Nous avons 12 disciples et 12 tribus d'Israël. Yozaka la porte était Osaka Tanga Tanga. Sans couleur, sans position. Mais aux lingots détruits, bateau batelemi la porte. Moi, ça Potifal. Longo lanzela, poato kanginga la boloko, oko kokoboto langate, oyo nzamba chakati nanga. Longo lanzela pour la kokoma mukonzi l'Égypte. Ngana kobiki sa ba peuple congolais, ba kobika, pe ba kozwa bokonzi la bango. Est-ce que bomona ki angote na Égypte? Mais kaka na tangu, peuple d'Israël ba boma Joseph, ba yokate, olia ba bima, bango batikali balande senga biloko nde bakoma ki ba umbu l'Égypte. Et bazaki ba roi ba konza landa kwa pharaon. Attention ba congolais, bozana kati ya bokonzi, bozana kati ya linie ya balanzambe, bozana mboka wa ezana nyoso. Pourquoi division? Pourquoi tant de haine? Au lieu to solo là. Aujourd'hui on de ko finga kabiso. Malobo président Elia lobi yango tenga na lobaki yango. Siko nanga na nani muta solo. Nani muta président Elia soyokela. Bolibo conduire une erreur. Alors maintenant to emisi peuple. Tellement bunda. Tika kokosa derrière ba politicien. Parce que yonde mutozo souffrir. Muzi toza na mbongo ko foot avion. Épreuve na uti poto. Fayu la za na mbongo ko foot avion. Et bongo yo peuple zo souffrir ndelo batami na mukongo la ba. Bima sorto au milieu de yakato telemato bunde tumba. Pamba te lobi to loboku na bolinga te. Baacha kozwa monopole. Bazoluka lolenge ni ba annoncer la peuple. Bazoluka boya na bino ndenge bozo boya. Mais si Dieu est là, tokomona makamusu liboso. Totelema. Tolongola liloto. Kagame sont préparés. Kabila sont préparés. Oliva uti ko loba bino ni mobile nanga za encore jeune. Azala posa kozongo. Bopesa e chance. Ndekolanga. Bozon di mateke soto tiki peuple obo Kabila ozwa chance. Bolo bala nenga lokuta teke Kabila. Kokalisa teke okozonga. Kabila lokuta olive. Ndekolanga to sepelisa munoko. To komo sepelisa munoko la biso. Ikomo sanga soni na ba maloba la biso. Sani dépolitiser la possible exercice. Deni kangi masoka koti Congo eza poussière. Deni azato azati. Azolia mbongo to azolia mbongo. Cour constitutionnel, ceux qui vont mettre bazato bazati. Bongo ya Kabila nde boko boy. Oti ko kosa ko bande kolanga. Boko sa biso be poni, bo faire souffrir biso. Na tous les deni kangi mazato azati. Ato finga je m'en fous. Mais ça c'est la kiso boso bana. Deni azato azati. Na la bomai.
Denis aleli su mbongo. Boki discours basangote. Baboya ki delika di babaki baso amfelo bava. Bageluka Kabila bengali ba. Kabila fa somba Kabila be mokonzi la boka bandeko. Kabila pas comme sur le lendo boy. Pobiso to ke lo lela pa Kabila. Pobiso to ke lo lia biloko Kabila. Ba Congolais bo sunga biso. Oui, eza mabete la salle d'investigation. Bande kolanga la poto mingi bobengani bolobi to soutenir Denis Mukwege papa pona musala osala lobby azwa relève peut-être encore comme président de la République. Oui, les opinions la Bible. Mais na ebisi bino boza batalo kuta. Bozala kaka to sengi bilombo bobo pemso yakotumba ngalo bi yakotumba kilame makambo lo bakangote ponga na ebisa ko kaka. Nabi yakotumba totala kakasi. Lelo bobengi yakotumba kolabo aliambo la Bible. Congolais poni boza mitema mabebo biso batuto obunde tumba biso yo to senga bilombongo bombo ya bokelo lukaka nani professeur Denis Mukwege eza mabete polo ba koma mukonzi mais pas comme mukonzi bila boyebi teke ba Rwanda ba okanyela ye boyebi teke gouvernement eza en place lingaka ete pona rapport mapik pona ngala kisaki ba viol c'est comme ba commissaire mukonzi la mécanisme ni bo mekana ko ebisanga soki ya fallu luye ba fotaki massivement salité. Le président il a songi sur la même méthode que le sala ba pré-campagne pour le basala campagne mais il y a avant qu'il a quitté le en tant que président. C'est comme boya bisanga il y a docteur Denis Mukwege mais ça mécanisme ni. Pour système ngoka yango na oyo président Eli azwa ki me pesi bateau de commandement te. Système ngoka yango wana oyo zo tshela ka batu ba poison. C'est qu'on lié to quoi c'est non système ngo bino bokoma le babo ko zembo pour la Denis Mukwege c'est comme biso to senga bino bobo ya rapone. Bozami bato ya lokuta ba kolabo ba tuti boyebi ke boza ko conduire échec ya République démocratique du Congo yango bozo loka ba place ko batamaka toke to sangisa mboko na soto pesa Denis Mukwege po eloko ko simba te boyebi ke soki to bengi bo océan to bile ba océan lobi to otinda ta 20 000 boyebi ke bo océan ba paralyser palais du peuple ko kwena ngo ako bana ko sala ba action mais bon monique et pas na biso mbongo to ko sala mbongo la bileza ya bandoki ya ba prima kuria bolo bitika to bata bakala bisiko bolingi ba bomesu Denis Mukwege boboya ta vanda pesa ka boye ba Rwanda ba olukia za l'insécurité boto ko batela sa te bo komisa ko bate to sangisa mbongo pola ba o ba sala ki liboso ba président liboso sangisa ba mbongo po ba bunda vérité des urnes Congolais ba sala la matière nini mato boyi biso to lobi libération ali na mbongo note na mbongo kaka ya bandeko langa la Chamienne ya ba maman missionnaire na Belgique na mbongo ya papa Michael na mbongo équipe pour la terre na mbongo ya mokonzi ya number 1 to ko libérer mboka na mbongo de Brino pe ya bandeko langa Daniel Ngenda to ko libérer la mbongo mama Jovi ba mama pasteur ba ko cha mbongo to ko libérer ba Jolina mama ba ko pesa mbongo mama de la ko pesa papa langa G3 ko pesa mana nangala kunjala nanga ko pesa lande ko nangala boende $50 ne wele ko sama kambu pesa la katika nzamba pambola yo ozwa oteka mbongo ne ke liboso bandoki ya Congo tala bisika bolibo ke le chapatoire to sangisa mbongo pour to soutenir professeur Denis Mukwege a cause la présidence en 2023 oh vous soutenez Kagame na occupation bolingi bo exposer papa Denis ko ya te ko yo ke la bangote balingi basangisa mbongo na bango ba boma ba monike ba luko ba osote balobi te c'est l'état ba boma yo ba monike côté a failli ba ko bomete parce que ça la peuple vous soutenez que le mal comment bokolo bateke ba océan o bazo senga bazo beta mpoke bato bazo soutenir bana mbongo te bino bola ba $100 na bino boko kabango bisiko longo balite bo pesa ngo na mboka ba petio ba bima ba ke lo sala sa face bazo kufa bazo kanga bango tala projet boke ko sala po bolobi te le quoi to bomi papa mbanda mota ko telemela biso so azalite to ke le so ko luka professeur Denis Mukwege to bomaye oh le peuple congolais kaka bazalo na pouvoir élection union Denis Mukwege a roya président sur quel bateau magique yem tuba luka ba bomaye papa vanda la yo bazo luka ne ba bomaye wala complot ko yo katela dénoncer bango ko zota mbongo la bango te ya ko tumbalelo sa wapi lipasa langa ino na ebisaka onini botika makambo ya kotumba lelo bobengi ya kolabo bambongo la bino na ba prima kuria boya kopesa professeur na musaki to
poso tolingi tosangisa bosangisa te mbongo na bino lokuta pe des professeurs ko zwango te ambongo ya mabeba kolabo baima tuchi balinde baboma ba déstabiliser Congo bande konangai. Encore une fois merci na président Elina Koyoka to tambola bongo tambola politiquement mais lobande maloba ya libération pesa peuple courage à kokende parce que yo zali mokolo la bango place union so docha matambe comme même la bango plus élection te parce que yo moko yebi que élection boutir de l'autre côté bola na biso ka bongo lotiliki et ali na pola mokili afati beto yebisa na peuple poto sala mapona mia malonga et sengeli tolongola système oyo Félix akena Kenya Kabila bima la mboka Kagame azonga la mboka na ba Museveni to ya kosala coopération malamu ba chinois ba longwa pa base ba lembongo ebele bangindi bande kolanga opération longola chinois na mboka na des étages ya Kinshasa o ba ko tonga la ipena na région des eaux il faut ka ba benga chinois donc bana mboko basala bâtiment batanga ka pamba mais moi je regrette bato snel bo tonga snel na ipena des étages wana kaka bon ko benga bande ko biso basali bâtiment te bon ko pesa ka na kopa des étages ka chinois Congo comment boza ko humilier mais si ko bosala ki nini eloko ngo ya IBTP musana ngo esani université la IBTP bon yango ba professeur botangisa na IBTP tina na bino nini na kotonga des étages bon ko pesa marché na ba congolais te ba jeune frère na bino te bana na bino batonga te bazotangawa mais bino bozui bo pesa congolais un peu ma bien pas ba congolais marché à terre moukier dans une université Mobimbawa IBTP Congolais boza boni mitema likundu be chinois zotonga boye chinois zo eloko nyo chinois sala chinois yemoko asila kava chinois yemoko loko ya malonga te chinois kotonga nini bola kisaka loko nya chinois tongia malonga yo umeli ala mboko soki nyo seza plachate na awande la 6 finga ngande kolanga ukoswelo kote na teika ka ba congolais to telema cette fois-ci président bozela ki mongongo la ye na banzi boyoki ayebisi bino ke to bunda matondo na bino nyonso bato bolanda ki biso en direct par en différé tikanzamba pambola bino merci encore une fois la kabuya l'homme puissant échange par l'équipe qui gagne merci na Juleka adorateur mais s'appelle électrique merci na Papi J directeur recherche stratégique et Sango Mokonzi parabe biso bagari ingeta la bala fulusi merci na mama Samuel la libo de nayo merci na ba programme Angola no bondia botar de konoit la RBC ko comme la bino mamour d'Angola la mokite no Florence ya bato de bino merci na Pascal Pembele mwana South Africa na mboka ya Potre Doudou Sambi na Guy Lompinga père doublé ya nana Lompinga Guy que Dieu vous bénisse na merveille kitoko merci encore une fois na papa langa G3 na Australie na mboka Désiré Botuna na Elisabeth Botuna maman Célestine Zamba Pambola bino maman missionnaire Zamba Zanabi équipé pour la thé ingeta la bala mfulusi ba maman ya moto mojali moto mozima mité on est ensemble biso tolobi na papa Alfred na maman Clarisse les patries ou la mort nous vaincront maman Jovi on est ensemble tozo bunde tumba ya ba Valère mon frère héros là où vous êtes que Dieu vous bénisse Zamba ko pambola bino maman Célestine à France toza la bino longo tozo bunde tumba ya ba Valère toko bunde tumba ya libération ingeta la bakoko Lumumba na Belgique na mboka ya mama missionnaire mama Odeti peselanga bandekolo sokote na mboka ya Nita bebe ifoku yo moto ingeta la mama de la Suisse de Brino na Autriche tozali wana pona ko bunda kila me plus 49 pour que le connaît fa pekato na plus 49 wana mono sur la chamienne toko bunde la mboka papa Michael la France toko bunde la mboka petite sœur propre kane ko to ko le connaît fa pekato peselanga mama mbote la liboto mo bajoli maman de l'Otoko Bunda. Merci à l'énorme Erwan, il y a aussi un de la presse congolaise. JKM, il a dit nous sommes mon ami de tous les temps. Les patries ou la mort nous vaincront. Ingeta.